Mesdames et messieurs, cette chanson en featuring avec Maman Bilabel vous a fait énormément plaisir. Sans plus tarder, comme je vous avais annoncé, comme je vous avais dit tout à l'heure là, on va recevoir Zara Amporiou, l'artiste pétri des talents. Il chante tellement bien, à comment appeler bien. À qui j'ai dit bonjour Zara Amporiou. Bonjour maestro. Mikole l'équipe belé, hein? Maestro Delix. Mbote na batu tout bazotala yo au travers le monde. Ouais, na pesi mbote na ba batu nyonso balingaka musique. Oui. Na pesi mbote na ba bienfaiteur nyonso ya musique. Na pesi mbote na batu nyonso ba géraka biso na musique, na ba musicien nyonso ya deux rives, pourquoi pas ya monde. Bo bazotala biso de partout. Na pesi mbote na le général Dabira. Oyo apesi biso poussa koleka na plateau na ye biso pe topesi mbote belé. C'est une chaîne très professionnelle, la DRTV. Ouais. Ils ont ça la fierté Afrique Mobimba. La DRTV ils ont ça la fierté et Afrique. Au moins régie. Car on a deux Congo. Au moins régie. Oui. Deux fois t'es dans. Net quand on a CNTV le monde Black Magic. Merci Nayo Motoyambinga. Oui. La pesi mbote. Fanatique tu es King Kester Menea. Congo Lozonso, paix à son âme. Et puis Nzamba Zanabi Sendente au sala émission wa. Delix merci les sous pour nayo. Na sepeli so moninga la sebi wemba parce que les artistes pétris de talent, vous avez une histoire na mboka na biso Congo entre les dérives parce que Congo Kinshasa Congo Brazzaville za mboka moko. Mais na notre nom motuna, ça fait plus de 7 ans 8 ans vous êtes absent sur le terrain. Na marché à l'Oembo. Ouais, absent. Problème est anini, absent sur le marché. Dans l'album na otaki obimisa à qui la faute. Et elle qui malgré elle qui n'a bitumba parce que oui dit que musique na biso ndoki ya congolais na congolais. Faut comprendre non. Donc alingana landelangote mais comme c'était un album qui était bourré de métissage. Dans cet album, j'étais en featuring avec des Magic System. Mais Bayembate, Balobananga par rapport à contrat na Mindele, ça là na défense. Mais tout ça là va cœur, des trucs comme ça. J'étais aussi en featuring avec la Cléopâtre. Oui, tu connais ça, ça la plus succès dans l'impact. Tout dans un Nairobi, tout ça il est 10 jours avec Jésus des Nuances et Hervé Ferrigola. Nous les Agosaranaté, n'a pas benzi mon avis au bêta qu'on a vu un maître de luxe. Zara c'est une personne bien, très gentille. Après ça rabat mon maçon, a vu voilà mon condamné Yachida, mon condamné. Autobus même beauté. Donc, Mabokasi à Jules Sananim dans le plus beau de la diaspora. Jules Sana, la production. La personne va mbote non c'est la Makambo. Makambo ezali. Ça date d'une année. Balaki na defao, ayamba ki lofombo, master nga lofombo, ayamba ki master ngai manda chante. Tous avez des dimanche passé dans le plateau là. Ouais. C'est Kumu. On a musicien. Dimanche dans le village chez Temba à Obeta. Manda chante, on a musicien, manda chante. Azongi tourné à l'Oembo, azongi tourné à Nuance. Donc récupérer bena bani bakoya bino nga bena donc quoi zo yemba ko sangana. Même moto avanda mingi jeune ou avanda et belé na Lutumba. C'est manda chante pas battre batikele orchestre. Parce que c'est un artiste qui est compréhensible. Est-ce que le but rose a pu featuring Zara pour la manda chante ngo ça dans Maman Bilabel. On a coûté le binanalité. Ouais, de l'obiga le salima. Mais le président Rémi Ayayos asi à l'obinanga Zara na dingina yo kayo en featuring na manda chante ou Redi à Messi. Donc nazo mona nano ya Redi ala na poto na ebi palace on a katse no keka banda lona na ebi. Mais banda légende atika biso ya sokin te kin kestere mena parce que ça petit nous a descendant na et c'est le problème est oyeka koleli matango ko kunda kulutu na yo allez voilà papa liyo je salanga mabe makasi parce que tu dernier jour avoir kufa voilà qui n'est na téléphone la baya Rémi Ayayos ba conseiller Gingoya so va somba kaliwa motumbele il va somba moi bon Dieu a décidé qui autrement bon
sincèrement, il aime ça ma bé. Parce que très souvent, pays m'ont offert un canon. Vous comprenez, non? C'est ça. Le petit dit, il y a quelque chose. On a kepe. So la katipe na konokuté pe na ba pire max tane ya ndule. Mais ba tout bando ozela quand même chanson moya hommage à King Kessé au sala ngopete. Te. Na oyemba pete. Na EP. Parce que na nebiso to yebaki. Zaka mporo ko niatelo ko moko pona rendre hommage na kulutu na na vie na papa na. Na lingaki na éterniser kombo ya vieux. Na immortaliser. Mais na nzembo matanga te. Ezobima na EP oyo. Na mbeli est gravé dans le roc. Wow. Gravé dans le roc, Emenea, histoire vraie. Je me souviens, Emenea, Obenga Kingana Kinshasa, Olobaki, Bantiès Balobi. Viens mon fils, j'ai à te parler. Tongo na katisa kiembale, koma Kingana Ngobila. Wow. Nabenga ki olobi obani na Palm Beach. Epaya ya Thierry Kabamba. Oyambingo lobi, sois le bienvenu mon fils. Boni ya ginongo ya zekina na shaula kinzenze. Wow. Nazongi selaki yo. Baza bien. Tobenga kibango. Et ça dit Bézi Nana Rose la femme. La donc, femme. Zaona maman Nana Rose va monter belé. Kinge nazolela yo. Kinkestera meneya. Okendo kozonga te. Mobembo yo sala. Ezali à son retour. Wow. Okotikala seko ya Roi Africa. Naïndou Saoui. Kitoko, merci beaucoup. Actuellement, ça a l'actualité Nini, Mikolo. Actualité, ça dit que Azobimisa EP. Alors, basango ya Pelanzongo na zaki na Nairobi, ba challenge wana na bisayo na pesa Naël, wa binelegio. Mamota to, Jules Sana. Mais pesa Naël mbota en anglais. I know speak English, I speak French. Par exemple, ba langue ba to ba lo ba mise clever, hein. Pelanzongo, Bali, hein, ya mère la biso, la risa quoi. Pelanzongo toujours toko Pelanzongo. Toko Pelanzongo, toko Pelanzongo. On dit Pelanzongo ça provocation. Provocation. On dit ça provocation. Comment ça? Mais Pelanzongo sont des ni to binzongo to bima. Avec les chevaliers roga. Otumbolete. Non. Oluka bakamwa. Yo matumbolia. Pelanzongo nzongo ezali mezo Pelanzongo lisos. Na loba no boy que la padre azolanda yo. Na nazo loba na yo boy que mokili ezomona biso. Oui. Mokili yebi que yo oza na tort et bato oyo ozolinga lobela ngana pe bako risquer bazala na tort. Parce que même au Konziamboka, premier ministre, ministre, à l'école tout le monde appelle Pelanzongo. Ceux qui ont Pelanzongo, c'est que vous avez une histoire dans la vie. Mais ce Pelanzongo, il y a même, parce que vous avez Bokoko, et ça lit Afrique, tout le monde plaisir. Si les lobbies ont mis la négociation sur la télé, Bokoko, Nzungu. Non. Maman Nzungu, et logo yozo lo baona. Maman yo gogo la zo Pelanzongo. Et logo yozo. Et puis Pelanzongo na yo. Non, yozo na tort. Parce que yozo lo belanga musique, mais anga eza chanson. Est-ce que vous comprenez? Eza musique te ezo beta moto zo lo balikolo. Mais ngai nazo yemba. Est-ce que vous comprenez? Nalobi boy. Oh mon Dieu, c'est toi qui nous crée. Mais pourquoi cette galère? Par-ci les riches, par-là les pauvres. Pourquoi ne pas bénir tous ensemble? Comme Samuel Eto'o, fils Rémia Yayos. Didier Drogba, Sadio Mané, DDP, Edgar Moprezo. Quelle est la relation avec l'artiste congolais à Brazzaville? Au bout de la vie, beaucoup de temps. Au moins, Kevin Bonnembenga. Azana respect makasi. Kevin Bonnembenga. Si Kevin Bonnembenga alingi mbongo.
Il est bien dans mbongo babalala. Babalala. Babalala la mbongo. Et boya mbongo. Dani ozona takito. Bama sa. Mais mbongo. Te ngana. Ngai bilamba. O tika betenite. Bilamba ezaka ka. Mais mbongo. Ezala kanango. Mais mbongo. Eza. Oyebi tanto tambola na mboko yo. Ezana ba leader, ezana ba star. Star oyo soki omoni yende baloba na Congo butala kwa zebi. Vous comprenez donc ce que Monica faut yeba. Ngako yo bimana rompo mungalite nana libenga munene soki ndenge nini. Ata nana libenga ngo funa créer ngo ata kwa funa tiango soki zazu soki ne bima noir soki ndeni na créer kamo eloko kako moni non. Parce que eza bongo pe ngana ko late loko yo. Bango bako lata te. Otangi Kevin Bandina ni susu obenga bokutana. Oh. Mais ngana na ba masebele. La Jonas les gros rebelles, ba Jason les philosophes, ba légui pe bazali Doudou Kopa. Doudou Kopa dernièrement, il était très malade na kendati na ndako. Na moni pe maman, na moni baleki, na moni batonyoso. Batutu le veza wazali, baleki na nga bazali. Baleki na nga Nouvel Horizon tout comme ça. Ngana za bien à tout le monde. Sauf boba yinakanga. Parce que avant la bien relation na regardé ni dernière fois beaucoup avant yo la bien na moto il faut mutu wana alinga yona ya so la tu relation na regardé dernière fois beaucoup na regardé quand mi tu neza nga ba réponse ça yo oh mais bakuta na moto batambola nzela moko ukuta na moto o batambola nzela moko égoïsme ne perdition oh lingité moninga zwa via kabela ngai ba boro yebi walo mona ina ngwana na ba blouson messi. Alors mon fils qui est le seul fils qui m'a honoré. Toi là qui vieux Maïka Mounana pire master na e na ndenga ndule na vieux sec bidens balo tambola ga bango bisatu. Alors bana nga makambo belé un jour na vous allez na poster écriture donc na EP wana na yembeli pe mwana nanga donc titre nango JM victime parce que ça na makamba pétrole va de comment. Merci beaucoup l'artiste Zara Polo. Olingena yemba na mekata moi JMT. Non c'est vrai on va tsalo batuna parce que tout déjà à la fin de cet entretien. Non c'est vrai on va tsalo batuna yo parce que ça mutabatwa ils en a Brazzaville ils en a Kinshasa. Na pesi Rémi Yosumbote na pesi président émission ici ah oui le bien tout ça la moi pour préparer l'émission na pesi le colonel major Rémi Yosumbote na pesi le colonel major le président Gayamo Prezo Mbote na pesi le colonel major ya Fabrice coach Fafa Mbote na pesi Mbote na monsieur le maire Privandeke na pesi Mbote na monsieur le maire Sineganongo na pesi Mbote na monsieur le maire Yabat Bansimba na pesi Mbote na au moins non ba ministre basé belé na famille ba généraux basé belé mais professeur azaka mako professeur titulaire et lenga le mignon na pesi Mbote na gozonga wa après nakine na pesi Mbote